Kinshasa, Texas na République démocratique du Congo, eza bongo G-Graphic Design, imprimerie haute définition na République démocratique du Congo, ya boye tikala kozala te. G-Graphic Design, œuvre ya Congolais ya diaspora, Monsieur Emmanuel Kapita, oyo Kinshasa, auti États-Unis d'Amérique, aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba Congolais soni. Bota la bino moko, inauguration et salami après prière oyo pasteur asalaki. Tokoti na kati. Non, 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 non. Ya boye zalate ba matériel oyo e outi États-Unis d'Amérique. Papa, maman, ndeko ya Congo, kanga pe simba, soki olingi osala l'impression na support nyoso, banza graphique design po awa qualité nde devoir na bango. Bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt to pe ba polo, ba tasse na ba assiette, ba banderole ezali kobetama wa dada, na ba chapeau, ba véhicule, ba stylo, ba stand, ba vinyle to pe ba autocollant, et bongo soki olingi basa elo logo, ba affiche na ba invitation, création ya site web, kaka na G-Graphic Design. Ba carte de service, ba carte de visite, invitation ezali kobeta makitoko, mariage na yo ekende sango. Ba zali kosala ba flyers, ba drapeau na ba écharpe, ba affiche kobanda A4, A3, A2, A1 na A0 ezali kobeta madada. Ndeko mwana ya Congo, ne vous trompez pas d'adresse. Nzambe pe kokodi koko ya imprimerie haute définition na RDC eza bongo G-Graphic Design. Otuninga adresse ezwami na commune ya Matete na boulevard Lumumba, soki l'équipe po Matete o l'équipe Palou entre Kin marché na Palou oza mobimba. Kota na G-Graphic Design ozwa solution ya ba impression na yo nyonso. Ah, G-Graphic Design, la qualité c'est notre devoir. Ekeyo! Bienvenue sur Bolo Coco officiel et bonjour et bonsoir et bonjour Nababoni Nabiso. Baïnyoso Bamisana Kulanda Dorkase Bolo Coco. On dirait que de Bolo Coco officiel. Je vous aime tellement, que le bon Dieu vous bénisse. Dieu merci. Et Nzamba Pambola Bino, Baïbo Talaranga, Baïbo Sabona, Baïbo Laikaka, Baïbo commentaire que puis vous partagez la vidéo. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci mingi na kolonzambe oya sali kengana bino to kutana lelo apesi occasion oya pesi mina batunyo sote grâce na ye asali kena ko ya liboso na bino. Merci encore une fois de plus ce type bokano l'Orient de Bruxelles mobala misapi ya pembe. Merci à Sam Coucou le nécessaire motema ya mekuku et pourquoi pas à Capo Platini menga mona changu ya solo. Merci à Brigitte Mavinga la maman de Magali et David de Suède. Pichou Sadam, motema na nous doma nakati ya Suède wana. Merci Nabino, merci Hervé Mikaï, l'homme à battre, l'ingénieur. En tout cas, Miko naza on voit naza olata bien grâce à madame Nisha Bofukia. Balobi Nisha Bofukia boutique est juste dans magasin Kitambo Arequado en face en diagonale il y a Raobank na Nilou. Tozo lata na primo abordable et pas na biso bilamba $50 il va rater. Biso pas na biso bilamba $50 il va rater. Mais aux olata bien aux bimakitoko grâce à madame Nisha Bofukia et na pesi ba moto sika zatara ni na boakami. Dans ma robe chemise, n'a fait la moi bien. Ma fille, mais là, faut là tout makitoko. Merci à Boni tout be belge noir et merci à Bino Nyonso. Oh, bolingara Dorcas et Bolokoko, ngape na lingara Bino. Il y a trop PMI, surtout à toute la famille Bolokoko. Je vous aime. Je reçois Miss Lolo aujourd'hui, Maman Lekia Babakouko. Démasqué. Moi, tu l'as moi affiché à Batin de Roubamona. N'invite si les bisali. Démasqué, c'est dire quoi? Ça signifie quoi? Olingo démasqué banani oyo lingo bimisa bango na poisa. On va analyser ça avec la maman d'analyse Nzambe analyse madame Sibolo. Miss Lolo. Maman, ouais. Bonjour et bienvenue. Bonjour Dorcas Bolokoko, merci beaucoup. Bonjour Dabatutu la Narabiso, na Bolokoko officiel, na pesi no ba gros bisous, na lingabino makasi. Mbote na babako nyonso ya monde entier, les abako film ya wane koti,
démasqué. Au monde, bah démasqué bateau. Démasqué to ok, non on a ba branche belé pour vraiment ça profond. Mbote belé na maman Zozona Ando, ma maman chérie na pesio ba bonjour. Et belé mbote na président Yoshua, mbote na maman Elisabeth Monjembengai, mbote na maman Verombi ya motema kulutu Porto, ma maman chérie Garda Kidinda na pesio mbote ebelé, babi Nisha Bofukia, babi Nisha Bofukia. So la libanga oyo donc veut dire bengi Miss Lolo. Na rekwado wana na yo zo ya ngape forme ko ba tande donc ça bois kabi bombela ngape Nisha Bofukia bombela ngape ya ngaye donc ya tesa nango munene na okota mais temile za muzali ngali na bla milai makasti bo ya ngala zo ya milai po talaka lokolo tisiko na e koma penya propreté tango e bongana kitoko Nisha Bofukia na oleka wana to ya to kotsa pe mbongo ya pe ya rozwa pe ya konti na yo eza nango na pe si boni tout bébé jeune noir babi boni tout bébé jeune noir président n'a pas si Mbote Belé, n'a pas si Mbote Belé, ingénieur Mbikaï, Hervé Mbikaï, l'homme à battre, l'homme à battre, aux hommes battre toujours record, yonde bangote. Géographique n'a biso moko et ma capita géographique, babi ma capita géographique. Là tu as n'enga osanate. Kalaming te bomo la penya dodo, na miss. Imprimerie zara moko. C'est imprimerie géographique, tout là ça penya banakin, hein? Moto penya yena ba initiative ya bien na RDC moto azolo la chômage machine à qualité so ba 54 personnes vraiment alors on est parti à chômage moi na mboka de yeyo to boyo nga mutu boye o cancer e beta tête o bete boyende ko investir awa voilà omoni so bo investir le quoi e ma capital ça la bien bon le ka chômage na ba famille na biso ba ndeko na so ba comme la misala et ça la bien hein donc mieux vaut ozana moko ko ozana ngote même bible zoloba o ko zala na ngote wana ba ko te même quelque peu ya zana ngo mais o ya zana ngo moko ba bakisela ye boko te démasqué omoni ba démasqué moni ba démasqué basongi moni ba démasqué non Miss Lolo félicitations si la bisalu pomba sen yonde makambo vraiment si la bisalu ya mama démasqué mama ya mama nouveau départ démasqué nouveau départ démasqué nouveau départ démasqué ba démasqué bandoki basongi amondo to démasqué bino donc oui il est là ngai batu bo fan de myoka po wando tonga si vraiment na ba jina ba mama mikolo boye baya ya libota o ba binga likunzi ya famille nzeta baoba na baoba démasqué voilà merci beaucoup Miss Lolo de maman qui de tous les abakouko Miss Lolo tozanayo on va parler de Sila Bisalou et puis matanga ya Miraïsa to moni ba hypocrite makasi niveau hypocrite moni to bien non démasqué boto kota maman hypocrite Miraïsa Miss Lolo affiche ngone bimeli biso na ebisio suka na fiche Sila Digama miniature ya biso Gaël musique te tala ba kebele la se awa ba mona ka mitu bazo abiloka ba photo passeport biso be mona ke elamba mutala ti zaboye ba jo peut-être si awa o comprendre que film ende yango yo a Netflix ne makambo affiche ya soya ya mafuta ya ba o ka ba matoso HD HD bien haute définition haute définition yangwana donc exemple bien haute qualité voilà donc na sepeli makasi kota la penya Sila azaraka inspiré par Dieu moni nouveau départ moni te tokenda nango to est-ce que démasqué ce que banani ba fiti Sila voilà banani o balingaka Sila te to démasqué ngo ka mwana batu baby alobi ka kena na batu so Sila mtalinganga makasi kala ya pede ya nani ayo bala mako ye baby oza ingrat oza complexé mais yemo ka bosa ndi afuka makasenga Sila pardon to démasqué bino les jaloux vont maigrir Moi les jaloux konda na filmo yango ne makambo
mais fil aussi a le problème a outil biso un nouveau départ malamo ka li biso na démasquer pourquoi ka démasquer yé amoni ba nani o parce que démasquer omoni donc question eza qui toko makasi là na expliquer omoni nouveau départ tant babi nouveau départ osa nouveau départ olingo zo otambola na bato asikati voilà oso comprendre mais pendant un nouveau départ si la zaki obondela Seigneur la kisanga bananyo na koki ko travailler na bango la kisanga bananyo na ko tambola na bango bananyo ngala ko sala confiance Seigneur ala kisi yanga la sala ba prière musu na senga nzambe kabola ngala batutu o balinga ngati d'accord baninga nyoso bayaka pembeni nga mena kati balinga ngati nzamba bimisa mutu moko na posa manape ko kota prière pa na biswa nzamba bimisa ina puasa tu imagines ka yiba na numéro de téléphone ya grand frère na biso ayiba tala nzambe so alobel démasquer le bato akobimisa bango na poasa Moïse tanga matai na ngomba akei kuna ta nzambe yisaki azo pesa mala Israël mibeko d'accord tango batikala ki na se mutu ayaki ko yisa bango ke no bana Israël Moïse aumeli biso tana besoin nzambe bo sele so vaudor ta basala ka vaudor tango Moïse ayaka bato bazala o basala ka vaudor wana nzamba adinsa bango na mabele nzamba bimisaka bango na poasa OK et puis nzamba bimisaki nyoka et soba na Israël soki nyoka na sibino bana Israël baleli Moïse yebsa nzamba yokela biso mawa nde basalaka serpent de rein soko tali nyoka wana mbala moko bikisami batutu banota la serpent de rein babikisamaki yango na yebisi bana te batute monde entier mobimba si la du salut na tango a Égypte na tango Égypte ya Pharaon OK azalaki Joseph toye na tango Ramsès si la komi Moïse toye na désert si la komi Josué azokatisa bana ya bata théâtre na Cana OK si la zomema na Cana d'accord OK si la zomema na Cana démasquer a démasqué tout le monde o ba mbenga ka nga la grande dame o nga kutine na zabo o ba dela basi na mondo o ba yo to mona lo ba ni ke o nani irsi la robeta sila yaya sila mwana ye mbenga no bunda tondeni o uzora boyeko yo ke no robeta nga na mwana o OK nga to pratika yaya na otikelo nzoto te vraiment na ko tikelo nzoto kanyo zinga ta yaya na de ka place mo bo so na monika tiens nokoti yesimbi mbala moko alali nzamba sila aza nzamba solo abimisi batu tu o balobaka mabe pona sila abimisi bango na posa bo sito ta mwa onene ba démasquer déjà mais pourquoi bazaki na visage masqué nzamba démasqué bango voilà mais pourquoi pesikara démasquer na moment où que dinana la douce surtout ko bima songi hypocrite avant de la komba sila tongara sila et pourquoi ka pesi démasquer na moment où que baby alobi ke ngai nde na lingara sila lingara makasi pourquoi ka na moment où kasi na moment ngoyo yango ne place nzamba bimisa makamuti sache que moi l'Éternel Dieu je combattrai pour vous et si ko nzamba yebisaki na Josaphat abi na fait donc la chronique 2020 Bible mi bo salinga bo epola nini chronique 2020 ya pesa na Bible pardon Bible washi pesa na Bible na mi tata totanga chronique 2020 tout à fait lobini et le mi ma kitoko on se comprend tant muto sali nzambe confiance nzambe badaka ko tambo na yo d'accord pesa na Bible bita mama chronique 2020 bozo mona ta washi ko va souffrir washi pesa na Bible merci beaucoup washi chronique au probé na chronique un chronique de la 2020 OK madame Sibolite Sibolo comment pardon il est makasi elle a des chroniques des chroniques OK il y a une amie azara mayele et a le droit te ba théâtre bela ba théâtre to fingiti bazara ba illettré batanga te mais vraiment moi so bandiro nanga a vraiment na bagage na mutu yo muto linga ko soutenir chronique 2020
Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Passage biblique yo Abakouk nyonso fo tangango lelo. Si la bisalu a se confier ki na Nzambe asali nini azaki affermi a se confier na pasteur na ye papa nanyo yo Roland Dalo akobi nani na réussite a réussir na vie na ye. Tu vois? Chronique 2020, des chroniques 2020. Chers internautes, vous pour comprendre. Ok. Non. Trop, c'est trop. Nous avons comme qu'on démasqué Batou. Il y a un moment ici, la face verset biblique démasqué. Batou, on a compris la classe supérieure. On a vu ça l'autre côté. Nous avons dit que l'autre côté pour biso to fani la bakomba batute. D'accord. Si la vente dans comment non la songi maintenant nous tomons la pété voice et bima si la va retomber na biboya excusez au moins so mutabi aza songi ils sont autres za songi mutamalamu azate na mondo mona mondo sur 100% na bara 10% kaka ne mbakoza bien les reste na ba mi na ba basi ba chongo batonga makazi Potika si la fanda démasquer penanga na sepeli na image na nani na titre ya nino. Si vous êtes très intelligent, vous êtes très intelligent si la bissal. T'es à fi les problèmes t'es. Aza la mission. Ok. Après ça on malamu. C'est là où on a filmé. Abisi batalobi que ça resali nouveau départ. Yeba siko yebi c'est ce qu'on zambe a démasquer le bateau ba. Ba kota mo batuni yo kota mo na babo. Pour le désert batebele ba kufa comment le désert batuni surtout ba Égypte mingi ba kota te na iba na babo. Ils ont dit bozé qui ne bon. Oui. Demande. Seigneur, je vais maintenant faire un nouveau départ. D'accord. Mais j'aimerais bien que tu puisses me conduire. Montre-moi le visage. Ma prière a bien photo ça la yango. Ya oye betada mabatu. Nzambe na otamwana Dorcas azaka ndenge nini. C'est ça. Dorcas tika ba témoigner bien pona ngaso na vana témoigner bolamu na o. Vraiment ya na ngai. Ozo comprendre. Donc si la bisalu très intelligente asengi nzamba la tsayeba nani o balingaka yena banani balingaka yete nzamba la tseba yi. Démasquer bango. Ya kuku na poisa. Ebimi. Ya ngone bimi. Démasquer. Biso te si les bisali. Moi en Nzambe. Misa le bi azana mission il faut accomplir na sa mokili. Nzamba tinda mission si les aranini. Eza ko détruire ba tout. Ya wana di. Ya wana ko? Yeza ko détruire te. Azo détruire te, a tonga te, a finga te, a sala immortalité te pour détruire mutu moko. Il y a un basala pour détruire si la Nzamba confondre bango. Ba tu peux boy na bango. Ba démasquer déjà bango. Ba comprendre so basala pour na si la Nzamba ola ksa bango ke e simbate. Et alors quoi banga ba beta président pour d'état Nzamba ola ksa ke ba tu boy. Pendant ni na mboka na biso chaque fois so banga basala le mo boy Nzamba yebi aisa de président Fachi. Pour ni pour président Fachi azwa mboka oyo. Apesa na mboka. La sala prière à Néhémie. Ba tu botanga ka Bible. Bokele na Néhémie. Prière au président Facha sans la stade des martyrs. À ça la prière à Néhémie. Ngai na pepe na yo. To sumukaki. To ye liboso na papa. To kozong c'est l'omboka yo mo diriger. Mboko nzaba diriger te. A diriger. Nyosa ba ko sala pona sila e kozala nil et sans effet. Donc si la pas la prière à Néhémie. Tout armé. Oui, à ça peut prière à Néhémie. À ça peut prière au baba toute armée forgée contre vous sera nil et sans effet. Sans effet. Prière à David. Miss, yo penza mama Nzambe batiko. Yo ba makamba ngwa. Na Bible. Otanga ngoto médita. Ya. Non mo nga boy soki journée na zala ngana eloko sate. So na kangami na chambre. Tika. Ya ngomona ka biso oyo, Nzamba sala ka ba bolamu moko boy pona biso.
batu bakokana nga comme il faut bakana nga oh kanga misi kanga rat juste mwana nzambe ozali wapi ngaye yo mwana nzambe bosala makita mpona sila bolonga te nzambe odemaske bino kaka seigneur demaske olata bayobi na kata fere bolata kavaka bomonani longa bapaster na kata baeglise okane bato mabe obakweyisa nzambe kaka yebi soma trop omoni demaske eketi na monde ya musique bademaske vie kaya dessin vie kabakaba vie kaya dessin bademaske azaka kuna leloko te vie afingi biso babwa baex babengi na basere na so baluka mbongo na ville babengi babi azoyi na fere po fere amo bral ya solosolo epuis toyebisi ya tika oyebi kozala na nini ezaka bien soko oza mobali ozala fier ozala mena fier makasi basi balingaka sokoza mena kaya dessin ya rata diabete esala bongo diabete owa boni buzoba boye kondo kasi diabete eketi diabete ekiti boye na se na makolo troisième jamais 6 diabete 6 troisième jamais jamais diabète ça va comme sida tension va comme sida pour la misi ba symptôme ya sida soki mutu avi sida a comme na ba phase terminale au mona et bi sarape nini o mbaso ba plaza mbaso ba planter za ba infection blénorragie mutazo kwanza ba infection c'est belé ba capote ba capote de Sarkozy. Ok. Osomona. Donc ça la komona neti bato basana o babela ça comme des Carpozy. Omona bambuma esali tout autour awa. Mama kwanza esali oboye tout autour ya nino. Wana za ba infection ya bana mibali. Ba blénorragie. Biso siko ezaka omona mwasi code coq elatiye. Mutu ya coq ya omoni mutu ya kokeriko. Et là tarabana basi ba infection kangio nzela na ya basi ba syphilis ba chonpis ba gonocoque abonokumya kombola ngande gonocoque est infection te kombola kombola ngatika kombola ngande do gonocoque ben dit pour roza bino ba gonocoque siko na bato bazaka basongi soko moni mutaza munoko mulai boy yaza na blénorragie ya kisongi wala na di ya pardon ni soko moni mutu ba betela a boy ye aza na gonocoque wana kabakaba nata songi moni mutu azola babaso etaka boy ye azana nini o wa mobutu azana nini o wa mobutu azo détailler ba sogi kaba na détailler fashion boso moi na ebisio kaba big boy fashion Eliana Dede na ebizo suka bazali kona baleya wa kufaki wana mibale bakufi ya Eliana ko programme bimi déjà est-ce que kufa ba solo kaba zo kunda matanga zali aya tika donc si la ko asa penza ya nzambe Miss Lolo, parlons un peu de Léa Ndaya. Nous avons vu Bakili Biso Voice moko pa ya Mamou et puis plutôt Mida qui est Léa Ndaya alingi ya sala retour na ye na SB. Ke to boy. Hein? To boy. Le problème Léa dans problème là. Te to boy yaya. To boy. To sali déjà nouveau départ, to sali démasqué. Biso to bo. Oui, to bo na biso. Na ndenga mabete, non, na ndenga mabete. Omoni Bible lobi boye, liboko ezope mona ni masumu sanini kata. Omoni même na Bible bakomi
Mouton ça comme pierre d'achoppement, comme occasion de chute. Le ngona femelle na yo. Amos 3 sa mission nini. Batumi bale bakoki kotambola esika moko te soki basali bayokani te. Ya salongwa. Ya. 2 fois déjà. Na lobi boye. Ya ko annoncer biso. Na lobi boye. Bazalaka na sila, ta balongwa ka basalaka groupe na bango. Sila o amonaka. Alinga comme ça sila lokwa mukala na ye. O moni film o basalaka sila mukala wana. Ye alinga comme ça ko la ndinga ya vraie vie. OK. Groupe ça bino mbale yo lingo mimona yo ndo komi mukolo lango. Sila longwa na ye azol pas président lombe. Atike les groupes na place o ya mambo asala pona nango. Mukolo ko ya ngape na ye. To bande misaba vérité. Moko akoloba te pa yebi ya oloba nini? Obi mutu soko yebi ke ngani. Moni mutu biso to ba to mo ka baza bon terme na sila. Problème ezate mais lokwa biso to mona ka te. Ngala koloba kaka ya te. Koyate ya to koki. Boso sile mo ça. Oh chabiso kaka. Sile mo ça c'est décision. Te to boyi kaka. Si la pe fa yo ka biso. Si la fa la lokwa faire. Ayo ka ba fa. Faire yo ka biso. Fo ye pa yo ka biso. Likam omoni mutu so si bozwana na ile amabe. Et comme lokwa muto ba swana nyoka, ata mu seleke de l'équipe pembe na ozaka na ubanga. D'accord. Ça bon. C'est quoi les na SB point parce que tout le monde a na bella tournera trop azo ba rôle chaque film a na yoka cha longwe. Alongwe te akokate follow alo te ba bela ki ba mala oki on ba alongwe te akokate zakaka kuna bango biso to ya kocha bango kakate yepe ayo cha biso kaka te to boy a tourner ka place a tourner il pas la capacité au sape ba filmer yibo il va ça la bango vraiment komba le alanga na yo ko lelo te kala mutabana mama ko kingaka to ezaye le andaya ya tika ya des secrets ya des makambo belé les autres to lobi pe boye et ko lukela biso ba pronto to kanga nyoko vraiment yo lo waka ke ozo ka fasila yo moko poza combo on dirait ba miye ba bazate te ya ba silande ba même ça succès na bango o moni bato bazaka succès azo bebisa ngona makambo belé bango ba bebisa ba succès na bango yango moni foka ba tourner pas bato ba simba zo moto baza suna chaleur te ba linga siko ba djembela bato ba na aura ba simba moi chaleur na bango ba sa nini ba ke liboso d'accord to bona biso bona biso merci beaucoup Miss Lolo Nabakouk nanda kuchaba j'aime bien mi selinga ba j'aime c'est là m'kia mo beba na ba commentaire j'aime na commentaire maman ba bi maman nzambe be la benga tina aloba on a commenté pa yo benga nga abi na koko supporter te mi c'est maman nzambe belé Dorcas et le ni j'ai manqué na miss alongo na distraction as abmila la penza trop na maman nzambe peut-être nzambe bénir ye te déjà ni nazabo nazaka na maman nzambe OK pour l'église na sala musala ya nzambe et ça question te que na distraction et ça que bato na lingaka et puis nzambe hasard ne vient rater hein Dieu sait pourquoi tinda yo na nazabo so na zui téléphone donc non so de programme nanga so ba kundi grande sœur je crois que monsieur fona matangomba faut prier oui fona na matanga na matanga neti mercredi mo na isa que donc na ça ba émission te na prière ba na tongo ti 18h et ça ka ko matangomba na olinga na kota na isa nzambe a montre-moi les chemins montre-moi les chemins Seigneur enlève-moi tout toutes ces personnes qui peuvent m'amener dans le monde de lesbianisme Seigneur qui peut m'amener dans la fornication, mon Dieu. Qui peut m'amener dans la prostitution, Seigneur. Samba Lola. Yes, Yahweh, la qui s'engancela na yo ya sembo. Démasqué ba inina. Démasqué ba songi, Seigneur. Oh mon Dieu. La démasqué, c'est moi ça la démasqué. Nouveau départ démasqué. Nouveau départ ekoya nzembe ya pia mtu mama nzambe ko meta mama mari misamu nzembe ko ya kasi yango na te nzembe ya ata mtu ko mba nzembe papa Hervé baini ya sila boluka kanini bolokoko sila sala nini moto azosomnole bango bazobeta lisolo matanga ebongo konya makasi na ebiso histoire ni tobeta lisusu ndeti ya mira ite histoire ni bobeta su yebisa ngai
Prison et kanga kinso tonanga kasi molimo nanga ezalaki na liberté. Baboulé qui n'est si là na ba chaîne na bango bakangi or que molimo sila ezalaki na liberté allez ko sila sala ezanga sina bisalu mabobanga baba ba jaloux baba cook ba sepela ba fitole ba bitembika tampi te bati comme t'as vécu avec yaya formidable samba lola ata inspiration sagesse intelligence na na téléphone te mais au moins on to kina ngwa to kina ngo bien obete maramba yaya biso to abala nzambe nyonso na nga na sala na seka nzambe na ngai maman merci beaucoup maman na nga na yebike olinga makasi me na okota prière soki ata mwa mbongo mili keza na sukali et sala nga bien po na koti prière ezala jeune na bando liaka na nando kitaka na poko na melati. Voilà, merci beaucoup Miss Lolo to komi ko le ba pesi maman Tinda mbongo nango et on ça bien maman Tinda pardon Tinda Tinda voilà pour maman ça na souci na ngai maman ko za souci na nga na comprendre que maman linganga makasi voilà alors on a ko décevoir maman merci beaucoup Miss Lolo mamie Raïssa yaki lobby hier au soir mais elle aurait pas s'est blessé batu balobi comment actrice munene loko la Miraïssa quand même ça fierté RDC au lieu tabaya ko yabatia na avion ba mbene aéroport Anjili ba ko na Miraïssa na nzela ya lufu epesi pasi mingi te oyebi ke ya mo batu ba comprendre te kolongola mowe na nini o na mboka zali kufeli ko mema na avion bi ke dia mbo ebele mais pour ba déclarer te Mélodie pour Mélodie pe ki na bateau te Mélodie ba Brazzaville nini ki pe na bateau soki lufu soki nini Angola pe zali na nzela bateau ni ya pe na bateau OK si on dépense na nous kutu kaka ya pa baba ki $6,000 pour na longola bembe ko ya na ngoboy na nzela lufu wana mais bon mais on se na vie linga ça combien mais ya bateau ya bateau bon peut ça rabiso pe mbongo ta bo lo baboye boye ba pe ke ko blongola neti na Afrique du Sud ko longola corps ko ya na ngo awa oyebe kutaka vraiment oyebe kutaka sœur moko boye ado fanda côté na biso akufaka na Afrique du Sud corps ya na po ya ebeta ta ba 3 mois ba 3 mois mukie OK 3 mois mukie mbongo basengaka bango po ebembe longo Afrique du Sud ya elekaka ebele. Mais le quoi bande comme ça il a besoin de on a yaba kundai na terre de ses ancêtres nde bébé yaka. Mathieu yake lobi ni yo mira lobaki dernière roboni ne ba kundai na Angola. Mais c'est qui fausse. Oh Mathieu a cosa qui? Mais oui. Mathieu ba mission au mira lobaki ke yata chaîne nationalité ou même Angola comme ni angolaise jour au coup fa bazon c'est l'identité na ya congolaise et bemele faut ba kundai na Kinshasa. Magdi la confusion. Moi ça ko saka bindeni. Ya na raison za liboma. Ngapi na comprendre ngaka ilo mwana. Ali boma. Ngapi na comprendre ka ndey nanyo asalobaka. Pour ala mama moko yeba. Liboma eti kijana. Ale ba dina to bina nanyo na Gabriel. Ayambi ba to bango. O mona confusion lela mi ba to fi. Est-ce que batu musu bazayi wana? Ngaso na sola kana yote. Non te. Attends la couture, on vend 100 personnes. Soit la personne note 99 personnes ne bandima. Yo kondima te pas to solate. OK. Attends la couture ino boyo zala muto na yebi no pia muto na yebi no pia mbote na ignorer. Ba ya lo banini mato pa finga indoki. Mato ya finga indoki. Ayamba tu yako osona mato pa bité. Mayembe na matanga. Aya liboma. Na compagnie de l'Opan. Ali boma Oh Magdi Bondo ouais. Na lo bati. Tu as fait ta bande. Tu as lo bati ya. Asen abimara ni yo mutakala. Na mali na hiver. Poka ba pese mikanda. Yango ba si ça meta mikanda babi ceux qui a okene Kinshasa ndima et ça na porte za bino. O ba ba bi e fa na ici. Azine de fou. Non. Mais OK maintenant Miraïssa quand même enterrement. Juste la fille de Bissalo yeti. Na kokende ya lobaka bien émission le cas que ya ina sila na bele loba ni fi ayeti makambe fi ni muninga za na déjà lobi maloba oto lobaka to bosa na yango te na batu musu ba jirana que jusqu'à ce que la mort nous sépare yo okoya kotala ngate ngape no yo taloti bon si comme ta kufa le wona maloba na te o senge pardon de yebsanga qui la terre na saya
bon n'habite m'a contribué baba contribué parce que après simbongo ngai nde liste ezoleka kaka oyo matanga eleki kaka na baliste boye nsambe mais kabaka pesi nesko ebele malgré bien oyaki mapesi mbongo ebele eza problème te ye fa azala ata ngai jour nozala problème fa tindela mbo fa tindela mbo jour nozala problème maman sociale fa tindela mbo ye aza na kati ya social na biso ya théâtre eza ye ata osolola na moto ate tanke oza présidente ya sociale il faut pesa mbongo Kaba. En tout cas, merci beaucoup, Miss Lolo. Nous sommes arrivés à la fin. Bango et surtout Minina Babakou, les Abakou de Philippe Bissalou et message Nini les Anabango. Oui, en tout cas, nous sera Babakou Boy. Tout quand on a distraction, t'es démasqué et c'est Zawana. Donc, Kalamine te filmé, je crois. Semaine Oyo, sur les qui Oyo, to badé les kate. Faut filmer Kota. En tout cas, faut filmer Kota. Tu vas me collebeler, to liété, filmer faux et Kota. Distraction te. Abakou Nyonso. Tu affiches, il y a si la na poste, il y a Nino, na TikTok, profil, na écran de veille, na ni démasqué. Biso même batoza na ba chaîne YouTube, to rotango na ba page na biso. Donc babenga on a communauté, to rotango na communauté na biso donc et le bien. Merci beaucoup. Démasqué kaka. Merci beaucoup Miss Lolo, merci na batunyon so bolandi biso, ba Gaulois, ba gladiatoro, Babakou, que le bon Dieu vous bénisse. Continuez de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo, de commenter. On vous aime tellement. On a n'ingé au Saranate. Et merci à Washimatondo derrière la caméra. Rishi Watuma, l'homme aux cheveux blancs. Merci Nayo, merci Nabino Nyoso, au Bolingarabiso Tokutani. Nganabino, à la prochaine. Bye bye.